CongoFrance.com. CongoFrance.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Merci à vous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier à travers www.congofrance.com avec le PDG Didi Dipumba Balobi, France Wana, l'Andeng Afrique du Sud, et aussi Mamakala Trote Napatuchi Nemoulek, le vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de la presse congolaise flottante à l'étranger. Moi, je suis Takinga, je suis Kumwambila, Bakisela Mukonga, Koba Poussala bien. Nzambe ya ba journaliste d'Afrique du Sud, Balikinga na Kalana Mutema Mabena Bandela Rango. Information, ezamoko actualité, ezamoko likambu ya match. Balobi soko ba kipeyote, balobande balobaraga, so ba kipeyote, komi tungisa mara TV. La mso bazo kipeyote po bazo mona yote. So ito kipe match pour sali biso passe match ya lobby, c'est-à-dire communauté congolaise complètement déçue na résultat o ya 3 na moko kaka oto chaki et sali biso passe. Tandis que Éthiopie na Cameroun to mona kinde bakindaki. Mais tout à la RDC na Cameroun, déception totale. Tobito luka ba joueur oyo ba betaka, ba joueur oyo ba salaka na mboka oyo na Afrique du Sud. Toko lia na bango tige avec impact na idéologie. Toko solo la moko ezaka ba élément c'est-à-dire ba joueur oyo tozaka na bango na mboka oyo. O pe ba sala pe ba exploit na ndenge ba Congo, tozana onya ba benga R moko surnom na ezali Weranson. Pourquoi Weranson a expliqué biso? On y a trop lié na tige avec impact na idéologie. Djoko na biso congolais tout ça na en Afrique du Sud. Aye Djobu photo sur la na direba aye Djobu. Tokoyeba pourquoi aye Djobu. Tokoyeba pourquoi ça en Afrique du Sud. Tokoyeba masolo nyonso pe na match tokobeta yango pe arriver à l'elombele na Afrique du Sud. Ba mbien ndenge ni na bandeko na ba salaka métier moko. On y a akota to lié tige avec impact na idéologie ndenge zalaka toujours. Tout ça lokwa to pesi bonjour. Bonjour. On y a bio jogo mokilitango moni déjà pour comprendre déjà ça dit ba vitakli bien place ba ali ba comprendre que mutango yewana ça dit élément autrement appelé Weranson. Pourquoi Weranson? Bon, Weranson eza ba supporter on a vite quoi. On ba joueur série avant bisoto beta balé. Ba joueur ba no beta balé ba no on a joueur azane ti vedette ya couper quoi. Ba no zo balé net lo mo bezanga tina na Kinshasa. Parce qu'on a la autre internat on a on na campus. Na qu'est-ce qu'on a idéologie mo bomoni ba zo tika na Mercedes d'entraînement et puis na zo ta ba classe moi ba façon mo ba cancel ko na musicien. Ne ba tsenga lokola on y a Weranson na ba tenti na sa premier joueur on a changé qui système na kin joueur peut faire la propre moi tenti moi qui to ko pe na car donc ngam na banango na ba 93 à part ba joueur professionnel ba ta poto do ba locaux ne ba mona ki lokola bon na mona pe comment za ma bete lokola Weranson pe na succès bon. Ouais. Actualité za moko match ya lobby mais quand beta parcours no sala bref exposé à moins 2-3 minutes ba to ba zonga lisusu bandaki balé wapi lelo to suki wapi to moni en Afrique du Sud. Bon, normalement, na ba bomo na taona sokola, na ba no beta équipe à quartier to benga ngati na Mombele. On est allons ka ba équipe à Makolongulu. Et après na yo ki na junior ya Mabwilu. Na Mabwilu tona na junior na ki internat. Retour na ngata on a ekoya nde na Kotisco Vita. Donc Vita nde muté salanga. Après Vita na no beta na stade d'Abidjan na Côte d'Ivoire. Après na zongi soki Chassa na beti na Lucia. Après Lucia ba tekinga na Angola na Inter. Interne Angola, tu beti final la case étif awa ya confédération et par après na eko yasko awa na Afrique na Amazulu. Tisiko to lobaki ozana en Afrique du Sud. Oui, Tisiko na en Afrique du Sud, nazalia. En tant que joueur match ya lobby ou communauté congolaise a complètement déçu balobi match wana bateki yango misusu balobi to pesi favori misusu balobi e fageza la bongo to ma deuxième poto kutana Rwanda misusu balobi donc ba vieux zamo ebele mais en tant que joueur Rolanda match du début à la fin avina yo kozala ni na match ya lobby. Bon, normalement, vu dans la match à lobby et baby ça qui est un peu programme mouké ya coach. Na vision ya coach. Biso toyeba ki Rwanda peut-être a ma premier. Vous comprendre? Vous avez que qui ma Rwanda. Ba joueur na biso la plupart rebelle bazaki na ba carton. Au moins tout ça déjà qualifié. Il faut total un match où il y a la quart de finale. Bon tout ça ba joueur souvent na ba blessé. Alors au sati coach fallait appeler Misango. Appeler Misango comme ça total parce que sur Tchaki bango ba beta et que les loyo ata to gagner mais bazu ba carton jaune au monde que ba beta tete au raté match où est important quart de finale. Et ça le ko banga te ça que coach atala ki match de to sito leki. Bon il faut appeler Misango ba joueur pour na ba carton. Au monde peut sur beti bango et que sur deux cartons match ko ya to perdre. Mieux vaut to perdre au et les cas pour tout ça les qualifier que to perdre quart de finale.
Comment on est en Afrique du Sud, c'est juste un contrat ou bien Zaraka, Masolo Kaka? Bon, ngai to yaki awa, ezalaki makamba ya contrat. Na uta yi Kinshasa, na uta Angola na yaka awa, ezakala to yaki déjà awa. Pour mamba bale. Bon, moni to betaka pe. Siko cette fois-ci na obetati. Na obetati du matin ba 2 ans 3 ans ba match to betaka awa. Mais to ta la kaka ba contrat za nango ebele na ba Qatar na ba Dubaï to ta nan. Arrivé à l'Elombele en Afrique du Sud, on y en a été il y a même pas 3-4 jours à déjà en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. On a été opportunité au Koutana l'Elombele. Bon, déjà 4 y a bino ba jouer. Bon, l'Elombele les a opportunité te ya za mwana ngai, eza ki déjà tangazo kita fonga za aéroport. Donc ti za na hôtel. Tous on a été parce qu'il y a un hôtel équipe a sollicité na Black Access Obeta awa. Mon azagi na Kinshasa parce qu'il y a un problème il y a dérangement dans zone on a des rings poison que ça forme zongi batala qui ne ba beng c'est pas beta awa dans ça du contrat awa na Black Access. Donc c'est aussi c'est comme émission awa na ça forme ne benga pona qui ne place azali. Mais tout ça déjà chaque jour. Actualité zo exigé bisoto lobelango po jeudi oyo déjà bazo misakor na ye ba kokunda ye vendredi Marie Missam ser na biso atiki biso soto lobelango pété tout ça lisumu po actualité eza yango wana pe ça fait partie de l'actualité donc photo lobela pe Marie Missam na bité sangwane komela gonde en Afrique du Sud. Bon sangwe comment qui est biso so passe parce que moni aza muta servi nzambe. Bon, liwano surtout ba sepela nango te. Liwano se zaka repesa mawa. En tout cas c'est Marie place azali Nzambe a gardé malamu. Pour Nzambe, ma bébé zalango, mais a salé donc vina ye mo a salé Nzambe. Donc denga kufe pesi biso tout passe. Pengane na zabo na ebité soga belini ni soni donc puisque ma bika ke Maria kufa ça qui crise cardiaque. Donc ils a passé mingi pour la perdre artiste ndengo wana zo sala Nzambe ils a passé mingi. Moi lilobano na batunyo so balanyo na congofrance.com bazolanda onya star na biso ya bale star na biso ya kilote moi liloba yo sala bango bien. Bon, liloba zaka moko zaka ke Congo France muteza na top mikolo yo. Donc il place nos surtout zali to pesi mbote na bato bana ba France ba massa ming to tanga bon internat et puis bo to beta bale na bango. Donc so moi zali na opesa ba mbote quoi. Donc na pesi dikizeiko Orlando Mbote ba Jean-Luc Kazadi na pesi ba mama Pierre Beranga ba Ida Evoloko na pesi ba massa ba Elo Sekakia ba Serge Kinyambi bango to bana ba poto et puis na pesi mama ba nga Mireille na Kinshasa na Fatouma na Petit Franck bango to ba calme ba ser Angola donc Pepele sans oublier mon international et Lombe les places azali OK. Merci beaucoup. Merci à trop. Dozo continuer mingi 3W congofrance.com PDG Didi di Pumba na Ipsakio na osolo na batute po na ina kanda na congofrance.com. Afrique du Sud est représenté par Patouchine Moulek le vigilant de mon pays pour émission montée Afrique du Sud les Ghana Congo France. Donc o tia béton et ko bouka barrière za polémique plus émission oyo ko coloniser ba émission et belé avec impact na idéologie to bunda na musala ko sala bien. Ole to finga na nzela ça ne vaut pas la peine. To bagara na cop et au sala biso bien. Ça dit paix à son âme to banda ko lobango toujours Marie Missam watika ki biso azotika biso atika ki biso ba ko bimisa corps jeudi vendredi ba kundi na Kinshasa ba ko lela na stade de martyr to za wana basala nzambe nyoso Afrique du Sud c'est-à-dire ma bondeli et sala bien ma famille to bi que moi trouble ya li mais ma bondeli pe koto yo communauté zo bondela lokwa ba pasteur ba zo bondela pona ba famille à sœur lor ya Marie Missam na ndenga kin pasteur Benson balobi tie soroya na Afrique du Sud yende au sommet. Il y a pasteur tous les propos tenus dans l'engagement qui est pas tout chinemu. Il y a pasteur tout en Afrique du Sud. C'est pasteur Benson. Né au sommet na bango nyonso. Toko va joueur moko bokoye ba suite. Il y a marambo l'équipe ba tout ba fâché communauté za fâché awa na Afrique du Sud na match ya lobby ba teki match. Est-ce que ba teki match ngo pe ya solo? Poto guta na Rwanda. Est-ce que za bongo? Na ibite dem ce vidéo to continuer ko pango ndenge za la kaka. Toujours sur www.congofrance.com avec le PDG Didi di Pumba, c'est-à-dire Congo France, en Afrique du Sud, déjà contrôlé par Patou Chinemou et Dems Vidéo derrière la caméra. Toujours continuer avec idéologie na impact, n'a pas chapeauté au sommet à pasteur tout congolais bazan Afrique du Sud comme on a Benson Poutou au boy salam kilinayo au calé na fourmi et au salanga bien c'est-à-dire les propos tenus n'engage que pas tout Chinemou le vigilant de mon pays ba pasteur tout bo salam longo ya telemi liboso bino tout na
sima Alexandela yo sala bien c'est-à-dire awa toza na Afrique du Sud na Johannesburg le lombele ayaki Afrique du Sud o ezamboka moko boye Afrique du Sud esika esangisa ba nationalité ebele mais communauté congolaise ne dominaka soko boy tambousa micro on comprendre c'est-à-dire tozo yambela bino pe joueur mosusu c'est-à-dire awa na ebite so continuer ba en Afrique du Sud mais ko expliquer biso pe awa potomoni déjà onya lobi akata ki pe mwandambu akati mwandambu ape moi 2 ans yango yo ape magino mwandambu mais entraînement ki na na yazo c'est la contrat mon quelque part mais yé na ebite soki azo continuer ba le to akata ki na eba à l'époque ape en Afrique du Sud ba kope za rango pe belé avec impact na idéologie ba be aker moko petit libenge na ebite petit libenge na ba équipe Congo bozong sana maele simaton bo mona façade na ye pour comprendre malamoko petit libengeza nani en Afrique du Sud ba joueur nde ba koloba lelo po match ya lobby eleka ki ndenge nini match ya lobby eleka ki ndenge nini batu ba lobby match za ki triqué yongo photo luka ba joueur to solola na ba joueur. Merci encore une fois à toi Frank Stemay mon confrère que j'aime tant c'est-à-dire na Congo François tu fais partie des journalistes oyo ngai patuchi ne munani mara sans doute sans crainte pour ça la cop na bien Frank Stemay Frank ba chapeau na yo yebi to solo mambo belé ku te kala mingi na yamba yo en Afrique du Sud et ça la bien ça dit joka kotaka to li tijina libenge ça dit koto yo moko pe libenge to zana ya quoi to sala to sali boy to sara boy na mboko to sara boy to sala to pesi bonjour papa bonne santé kitoko yo mozo mo penal songi sabiso na ba palais saka bref exposé à parcours na ndinga Congo betina équipe ni lelo Afrique du Sud. Bon, première équipe na ngai na banda pendant na mabele na Tchangu na betina Litière na longwe Litière na betina Litière na 3e division na longwe Litière na go beta na Polino mbala na stade na betina Polino na Kiangola na betina Angola na zaki na Ouiji na betina Benfica Ouiji na Benfica Ouiji zaki ya défense civile na longwe na défense équipe ya défense civile na ke beta na Inter Ouiji mutu moko boya zaye mutu mbongo ebele mais c'est qui Ribert azwaki ngai il fallait ko beta na équipe mo ba benga o Rangol na Luanda là la commune Luanda ngope na banda ba entraînement mo ba kamongo ba sango ya liwata una bimimba moko shita simamboka ta na commune mboka ba kundi ebembe na ko mai retard na vandi tema pe na sakina problème ma santé ba salisinga na ba entraînement mbala moko na équipe na Litière président Olivier na oka isoka kufi soka zali na ebité azunga mbamoko atindinga na JEB na sala entraînement na JEB coopération mbamoko ye shita simamba mo lisusu Lubumbashi il faut la bête la Mazembe na komba ina Mazembe na saki pa entraînement ba yamba biso bien na saki pa entraînement na bien Mazembe c'est quoi na mo ba mbala ba saki mbala ko mbala siko akendeki na Angola na ubuta ba masanga mo babenga ba kidiaba bango ibomboko ba marque fiche pe azalaka on comprend ouais ngongo to ça na bango ba kapo ba geta pe bazalaka na Mazembe wana ba gole be kuchu bazalaka omona ba tout bouge ba masa msu ba kufa ba jires omona yango wana sikoyo lelo Afrique du Sud na beta raté na Mazembe pour na zoki choc mo kunya na beti temba mo Afrique du Sud les peines en Afrique du Sud bale netika bale za lango te bale za lango la nzoto mais mamba bale là nous to comment ça moi msusu to chango na mpanzi en tant que joueur score ya lobby score wana eza mabe sali communauté congolaise pasi ya kosakanate to nimaki que si ma pena liboso ya Cameroun to ko perdre tina niveau wana pena misato ekota biso to ko tsaka moko en tant que joueur ça non analyse ya match ya lobby est-ce que non to tchano na temps normal yo pena joueur classement ya lobby ba joueur ba banda ki match bango ne ba senga ba banda match poto mona ba takana biso ba tchaki ba bi o ba beta ki liboso ba tchaki bango na ban be ba classe ki na ba tumususu ba beti et puis ba ko sa tumususu ba dernière minute to monika ba démonstration ba dernière minute mais je suis là été to poli 3-1 mais yo attaque joueur ça la moi analyse moi mon est-ce que o mona ki classement on ndengeni bon pour le classement on appelle la personne coach faute moroté coach azalika sirike to kuta la peut-être ay coach na souwa coach azaliki alinga to kuta na Cameroun abana banga to kuta na Rwanda tala pe ba yo zo to kuta na Rwanda ngo abana banga po match wana na ebité mba mususu l'autre robenga obotika te match wana na sir match ya Congo Rwanda e ko biso ba des autres mo makasi nde coach abana mo na otena kima na beta Côte d'Ivoire
bon ils appellent grâce mo nzamba sali après c'est sur Rwanda mais coach n'a pas un problème côté tellement ba joueur sous bazali na carton jaune a bomba ba joueur na pour match match très capital pour à utiliser ba joueur na bon coach ouais coach peut le monde au bas au moins aux entraîneurs ibenge aux entraîneurs et ça c'est que entraîneur ba pesa ko ba droit mo bonne équipe nationale pour la équipe nationale na biso na lebi ke ba registra trop ba entraîneur batika yo au travailler na mayele na onyo za nango et ça c'est ministre sport moko aya ko lobela yo o be likambe uta likolo na au sommet ba biso ba lobi sala boy entraîneur il faut na définition mo boy to ba mon Claude Leroy l'équipe nationale abana ko obligé bango kati na fédération na bango mais yo pe aux grands entraîneurs aussi ma Léopard Mikolo na Léopard Bana et puis aussi ma grand club na Kinshasa avec club au monde pour na ngai nazo yebiso na besoin conseil bien ça tout possible au lukate loko moko entre aux équipes nationales bien au tika équipe nationale aux entraîneurs ya club na au penda sur l'équipe na carrière nous apenda bien yango le on yebisa Ayoki, message est capté sur www.congofrance.com, c'est-à-dire Didi Dipumba, PDG, Bacha Ponayo, pour l'équipe nationale et Afrique du Sud, il y a presse, Yangoyo. Baboué, Abassamba, Bassamou, qui est là, ça la bien. La colonisation durera très très longtemps. Naobi Boye, Tokomi, les lotos à journée, les lotos à mardi, mercredi, jeudi, Bazo, Bimisa Akor, et Marie Misamou. Vendredi bakundi yango actualité pe to beta yango wana pe pour monde so to beta yango te star na biso ya mboka ayembela rankolo bazo kundaye vendredi lilobana o kolobani bon sangwa Marie Misamo penza et salaki penza ba pasi au monique tozo koufela ba star trop na Congo to koufela ba papa ale moloto ba frère de baba bazebele ba papa la biso Charles Mombaya le loto rasu Marie Misamo koufi et ça penza choka penza trop na motema donc balo barata ma bezali mais to le na ba oyo bazali kolela po tozo ka trop to ki su ba prophétie musuze bimi mère na biso maman Rose Lesi que je sali na solo la ne trop na Afrique du Sud po yazali abimi sa camarade na église na comme prophète assemblée dans l'église na prophète Christian maman Rose Lesi a lobby mamo très capital que Nzambe nenga lobelaki à travers l'Iwa ya Marie Misamu. Bon, pour ngai, on a to lobelango après, mais to le lana ba o bazali ko le bazana sango ya ser Marie Misamu akufi et ça biso passe. Na motema po azali ser moko mutu tout alingaki. Marie Misamu tango ya kana Afrique du Sud, na ebité so na koki ko yeba so ba et so ba 2000 comme ça en Afrique du Sud. Donc to solo la Guinée ser on a play, donc ya solo la bien. Et ça ba tu mususu mo ba musicien mususu solo la ba tuté, mais Marie Misamu solo la bien. Ubenge yaya bonia Sœur Marie a tellement penda ye penda ko apesi o mbote to solo la Marie Misa beti ba conseil pas pasteur pauvre na biso pasteur équipe to solo la ine bien mais Marie Misa le la kufi atanga monde na penda boye sanga penda passe ya trop ba maka mutuzo bozo na ngo bobo mbango bolo bango après to kundana Sœur Marie Misa mo tota makamni to ko lobelela moi lilo basuka te bon lilo basuka ça la pesi na mbote na ba masanga tout ba jogo ba JPP bazana ba France ba masananga o azai masananga o ayebi Didier Kabongo bonkete obigele lombela za na yebi wana grand jogo au moins que Congo na Afrique du Sud tabiso to betate ba joueur le quoi ba le lombele so ba zo beta mboko il faut to ndimela ba to bokela ba flair pour le lombele aza grand joueur oya ko boya italien ça te oli comme to flatter to sala la master la émission to kangane ba photo na aéroport to nga yaka la série ya Léopard azara play donc le mbele ayebi bale na ye na pesi masa nga kapila gardien ex gardien ya Bilima na pesi o mbote na pesi ba masa nga ba kabamba musasa ba Valdo Manzangala basana ba poto na pesi ba masa tout auto beta bango bale mbote na nyonso tout OK na sepela to. C'est-à-dire, Patouchi Nemouleg, le vigilant de mon pays, Nzambe Abapandisango ya Mboka Oyo, il n'y a pas de négociation avec les faibles car la colonisation durera très très longtemps. Je vais vous coloniser jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas de négociation avec les faibles et il n'y en aura jamais. La colonisation durera très très longtemps. Je vais vous coloniser jusqu'à nouvel ordre. Pas de négociation. Nzambe Abapandisango ya Mboka Oyo soto yena biki na papier na tangisi bino so nchiki yango soto kena mlongo ya vibration na royana bino ti na suka mona vechi kumwa mbila vi mkongo ko ba bakisela ye veta kinga po sala bien
bangonde tembe fukami congofrance.com na minute oyo toza na congofrance.com po soki boboyi bosali mukili na bino masa na nga Frank Stemai Frank tosande tokalaki masa na ngai tobenganaki tosololaki makambo ya Congo France lelo oyo masolo eko vanda avec impact na idéologie avec PDG Didi Dipumba France wana tozokanga ngo na ndenge siko ya Afrique du Sud awa ekosala bien. Merci encore une fois na 4 saisons batu tout bazolanda biso na ba palin Eric Ondomisa balobi boya sala mukili na yo kale na fourmi osala nga bien le père Zola ayebi ya ko contredire ngai te balobi venanga modogo aza na pointe tolwana aza wana na pointe Sandrine Mukoko fossé de 5 cm kota posa la bien babi ko faire patron za na biso Patrice Le Coutimier bango nde tembe ko fuka makala mingi te awa pona ye na fimbu ya 2016 na botola ki bino trophée na 2016 na eli susu boka seki na kokende na kodaeti na na bino na maele na contrôler ba faire avec impact na idéologie Dems vidéo azaki derrière la caméra. Merci encore une fois na aimé kapongo poche zoba maboko pété la terre chapeautée par Didier Ndona bango nde tembe fuka makesa ki bien Christelle nde anani merci pour bozongi sina ba palin ya Chine Mupatu nzamba ba journaliste mboka oyo Shams Chamalondo mon directeur Georges Mukuna bango nde tembe Patrice Le Coutimier quoi faire patron Congo France France.com site ya Congo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com